Ernie sur le bagage, on sous-estimé ma mandat au salaire. Vous avez gagné pour encourager moi. Vous avez gagné pour encourager moi. Vous avez dit Moutasuka, c'est une solina batu. Attends la solina batu nini, attends la solina nani. Moutasuka n'andor solana y avant gana lala. Vous avez dit pour preuve, maintenant n'andor bengayo, lui sur mon compte. J'ai 2 amis qui ont dit sur mon compte. C'était toi et Bobo Belaï. Et aujourd'hui tu es parti. Je pense que spirituellement je suis resté myope. Parce que notre cas n'a dit sur mon temps sur Belaï. Charlie, je te prenais pour un frère. Parce que au Yebi que Maramsou na salanayo, même mes propres petits frères, mes propres frères na salana on a monté. Même baleki on a badaki pour la jouer le pananga, il passait par toi. Au bas solanayo, yo va guinéa au convaincre nga. On a ça là bango bika. Qui me dit bien parce que je sais que c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui répond. Malgré moi qui le bara ou le bara. Il peut sortir la chance ba le bara ou ba. Mais Charlie nga na vanda vinayo. Dieu m'entend parler. Parce que balobi belé. Ce qui nous a juste. Aïe, nous sommes malades. Nous avons dit que nous avons depuis 2002. Si nous avons une famille et une famille et belé, nous avons ici sur la classe. Nous avons mis poto. Et tu étais parmi la liste, il fallait dire dernier, début décembre, fin novembre, pardon, tout qui est en Afrique du Sud, poto qui est au Canada. Mais Dieu a décidé ainsi. Qu'il est bien. Ceux qui disent que nous avons Charlie, nous avons Kumba. Ayambao. Na peignos parce que ngana yebi yo vanda pembe na epo na yebi motema na yo baki mingi na vanda na bango yo mto ndo zo nsaba na temps ernos banda ko dinga na kabwana kana batu to na beba na batu na ndaye mo na beba ina baninga mususu mais yo sola kana batu na banda beba na bango pe osala ka to zo ngana bango batu mususu na ndaye na bango bala ba piringa mais po ba pesa ngelo na ndako le ka par yo yo ba ndinga ko convaincre batu combat TED, combat Colonel Tshisekedi, combat Maître TT et les autres, Maître Kazé et les autres. Charlie, tu pars. La bandelle Kolobango, ceux qui sont en Nzambi, Kende Nzamba Joao. Mais ceux qui sont Nga, Tungi Samoli Monanga. Ceux qui sont à Moutoumoussou Soupé, Tungi Samoli Monanga, tié par Olanda. Dieu soit loué, Nzamba Kumba, merci. D'accord. Il dit que tu as créé l'homme pour te montrer ta puissance. Mais l'homme retournera toujours Seigneur sur la terre. La déclaré. Na pesi frère Charlie na maboko na yo otala nyonso oyo elekate metala misalo asalela ki. Nous sommes Go Location. Nous prenons votre talent de bagage au pied de l'avion et nous vous déposons tout de suite où vous voulez dans les meilleures conditions possibles pour vous donner plus de temps et de liberté. Vous avez le choix entre partager un van à partir de $25 par personne et une berline privée à partir de $50. Ce n'est pas tout. Nous vous offrons des prix plus avantageux après votre première consommation de nos services partant de l'aéroport. Notre gamme très variée de véhicules vous accompagne dans tous vos événements pour un meilleur séjour à des prix hors concurrence et ce, 7 jours sur 7. Puis, nous vous faisons suivre vos bagages chez vous rapidement et en toute sécurité par un personnel professionnel et très qualifié. Pour plus d'infos, Europe, Amérique, Congo ou golocationrdc@gmail.com. GoLocation, nous sommes au Flat Hotel Lontu en face de ShopRite. Avant, quand je prenais mon vol, j'organisais tout seul. Quand je voyageais, que ce soit en business ou en économie, arrivé à l'aéroport, j'ai rencontré de tracas. 45 minutes à cause de tracas de bagagistes, ainsi de suite. Et depuis que j'ai connu le service de Go Location, je peux vous rassurer que le 45 minutes de tracas que je trouve à l'aéroport n'existe plus. Il y a moins de 30 minutes, bagage nana. Là, plein de bateaux, il fallait pas bête. On a samedi, à 17h, 17h30. On a tegui pas plan. On a cliqué j'aime. Go Location, louez-moi. Votre besoin, notre réponse. Maxime au café. Yango. A connaît pas demande Hémorroïde. Et vous dites, oh, il y a diabète. une année Sous réserve. Yango té. Bomba te pose à yo moko.
expliquer mon ninga soit un problème na couple expliquer maman c'est longo ils ont mon sabiso na couple yango tout ok bio café et au sala biso nzoto elengi tomelaka na bino yango Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original, bande kotomela yango. Prende tes élèves de papier, élèves à Congo. Glody Diasika, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Kata. Yabo, papa. Mais papa, petit ma plan, on va monter là. Afrika zonga pe zonga malembe c'est là c'est méchant. Bamomi bakambo abi oya biyemani nyongo ata kutongo baforce poto na kati ya Kisasa baforce poto ya Kisasa balati badongi Watanabe. Touti, zobanao ya kuna tomoni baba tunanzela touti pe ya tutumoni. Tsango ba kubiri baba. Rafi bien, vous avez mon bonheur. Musakanava. lokola Dawidi okwesi bapete bakapasite na biso liboso na yo mosantu osali liboso ya ngwende na yo olingi kotombola nkombo na yo ozali mosantu Ilunga Zanga Maman présidente Maman présidente a fait bisous tonton Kindoki moi ça fait me secourir qui a comme ma bougie mpona kotombola kombo na yo bosantu bonzambe na yo oza mosantu masila ekumama oza mosantu masila ekumama obongi na nzembo obongi na kombo obongi na nzembo obongi na kembo mosantu ya lola ya mayango osantu na lola ya balokemo obongi na nzembo ekonesasa motema na ngai obongi na nzembo
mosantu alola yamba yango obongi na banzembo obongi na lokumu oyo yosaleli motema na ngai yango tikela motema nani akoyeba bolingo yanga na yo yango nayebi bolingo motema na ngai yokumama yango nayebi bolingo motema na ngai yokumama oyo yosaleli ngai motema na ngai yango sikela motema nani akoyeba bilaka yanga na yo yango nayebi bolingo motema na ngai yokumama yango nayebi bolingo motema na ngai yokumama obongi na nzembo obongi na nkembo composé de plusieurs enfants, petits-enfants, quelle jolie temps, tous aujourd'hui, inconsolable, déploré, fatigué, crié par la disparition de celle qui incarnait l'amour. Quand Christ était sur la terre, il avait toute la plénitude de la divinité en lui. Étant monté en haut, il t'a donné une portion pour continuer son œuvre. Ainsi, que cela ne fasse pas de toi un orgueilleux, mon frère. Donnons toute la gloire, l'honneur et la louange à Jésus. obondeli mpona babeli babiki ezalisi yesu otei oyebi bato bazwi bomoi ezalisi yesu me esika elolendo ya moto ezali wapi na makambo yo topasola mitema topesa lokumu nyonso na yesu omoni bavision kitoko ndeko euti na yesu opesi baprofesi malamu ndeko ezalisi yesu me esika elofundu ya moto ezali wapi na makambo yo topasola mitema topesa lokumu nyonso na yesu obongi na nzembo de notre cher Charlie. À propos, nous pouvons vous rappeler ce que certains connaissent déjà, que M. Charlie Congo, issu de la lignée parentale Congo et de maman Mumbaba, originaire du village Mboma, secteur de Kizme, territoire de Bagassa, dans la belle et nouvelle province agricole du Pilou. C'est le jeudi 23 juin 1983. lokola Dawidi tokwei bapete mpe bakapasite na biso liboso na yo mosantu topusani liboso ya ngwende na yo tolingi kotombola nkombo na yo ozali mosantu 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 kolona belemi liboso ya ngwende na yo ya bokonzi mpona kokumi
tokomisa kombo na yo bosantu bonzambe na yo oza mosantu 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 masiya yokumama oza mosantu 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 masiya yokumama kolo na belemi liboso wende na yo ya bokonzi mpona kotombola kombo na yo bosantu bonzambe na yo oza mosantu 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 masiya yokumama. Seigneur, te faisons merci selon volonté na yo. Il est écrit selon ta parole, Seigneur, dans la Psaume chapitre 82. Tu dis que tu as créé l'homme pour te montrer ta puissance. Mais l'homme retournera toujours, Seigneur, sur la terre. Na déclaré, na pesi frère Charlie na maboko na yo. Otala nyonso oyo elekate metala misalo asalelaki yo. Molimo na ye efanda epai na yo oyo kelaki na libumu ya mama pendant 9 mois. Pe gloire na yo et dominer kati na ye. Amen. Chacun une fleur en main. Vous enlevez tous les sachets. Un dernier geste d'amour. Vous mettez chacun une fleur, vous mettez, vous cédez la place aux autres. Vous souhaitez au revoir à Papa Charlie. Oui, cédez aussi la place aux autres. Bon, papa, bon, voilà. On a glorifié Nzambe parce qu'il a fait une chance. Difficilement, j'étais à l'extérieur pour la bimag, mais je tenais à ce que Naya na kundayo. Tomba okutsa yo ngai na mona ndongo lokende. Parce que ndeto vivara marambo za kebele. Tu es quelqu'un que je connais depuis mon enfance. Na babale ti na kokola na ngai. Et tu es parmi bateau ba edaki ngai po na sala périple na ngai na komati boy na komi. Ernion sur votre bagage, sous-estimé, Marnanda Sala. Vous avez pour encourager moi. Vous avez pour encourager moi. Vous avez dit Moutasuka, Solina Solina Batu. Attends, Solina Batu Nini, attends, Solina Nali. Moutasuka Nanda Solana y avant Nana Lala. Vous avez dit. Pour preuve, Batanda Bengayo, lui sur mon compte. J'ai 2 amis qui ont sur mon compte. C'était toi et Bobo Beloy. Et aujourd'hui, tu es parti. Je pense que spirituellement, je suis resté myope. Parce que Natika Nali sous mort en dessous de moi. Charlie, je te prenais pour un frère. Parce que au Yebi, même mes propres petits frères, mes propres frères, même il passait par toi. Il convaincre. Bien, parce que je sais que c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui répond. Malgré moi qui est le barao et le bar. Tu peux sortir la chance bas le barao. Mais Charlie Nga n'a Dieu m'entend parler. Parce que Balobi belé. Ce qui Nzambe a juste. Aïbi moté mananga. Nabandi kovana na batnanda kunanga depuis 2002. Tilelo na vana ba famille et bana ba famille et belé na tangi si misus ba classe. Misus na mi bango na mna poto. Et tu étais parmi la liste fallait dernier début décembre fin novembre pardon tout qui est en Afrique du Sud poto qui est au au Canada. Mais Dieu a décidé ainsi. Kende bien. Ce qui liwa na weza Nzambe. Charlie, Nzamba kumbama. Ayambao na penyos. Parce que on a yebi yo vanda pembe na epo na yebi motema na yo. Batu mingi na vanda na bango. Yo mtu anda uzongi sabango na temps. Erne so banda ko linganga na kabwana kana batu. Tuna beba na batu. Na ndaye mona beba ina baninga mususu mais yo sola kana batu na banda beba na bango. Pe yo sala ka tozonga na bango. Batu mususu na ndaye na bango bazali ba piringa mais po ba pesa ngeloko. Na ndako leka par yo eba ndinga convaincre batu. Comme Ted, comme Colonel Tshisekedi, comme Maître Tété et les autres, Maître Kazé et les autres. Charlie, tu pars. La bandelle Kolobango, ceux qui ont Nzambi, qui ont Nzamba Zouayo. Mais ceux qui ont Nga, tout ça m'a dit mon angle.
soki eza ya moto mosusu mpe tongisa molimo na ye tie pa kolanda yo. Dieu soit loué, Nzambe kumbama, merci. D'accord. Glodidi Asika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata.